Kinshasa na biso réalité ya bana kino procès ya mbongo ya EPST oyo ezalaki mbongo ya gratuité de l'enseignement lobby vendredi esengeli boyeba ke na prison ya Makala procès nango ezali kobanda mpona koyeba sur dossier wana nani ayibaki mbongo ya gratuité to pe mbongo wana basalaki yango ndenge nini boyebi malamu ke dernièrement bakangaki ba comptable pe ba inspecteur mususu est-ce que bakondima okende bango moko to pe bakotanga bato mususu po bango nyonso bakende elongo neti singa ya matembele. Lelo Vital Kamerhe akokisi 62 ans d'âge anniversaire na ya mbotama kasi babase na ye baponi lelo pe pona kosala ba action ndenge na Goma pe bisika mususu pona kosenga libération na ye pire simple balobi Vital Kamerhe bato bakondana na bango bazali libanda ndenge nini bokokanga leader na bango tisikoyo basengi kaka justice sala musana ngo ba akite leader na bango na compte ya Lina Fruit FC Renaissance a se relansaki na championnat national na ko gagner Dauphin Noir mokolo ya lobi na score ya 3-2. Bozali ebele ya kolanda magazine bino Kinshasa na biso tolobi oyo ezali première chaîne d'information en continu kasi na lingala ba information nyonso tozali kopesa bino na lingala po boyoka yango malamu pe boyeba nyonso oyo ezali koleka na mboka na bino mabeto malamu. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola président Union africaine a président qui maman na réunion mokolo ya lobi le 3 mars 2021 réunion yango ekonetaki participation ya Emmanuel Macron. Bolanda ba détail na reportage signé Nathan Siata. Président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a président qui mokolo ya lobi mercredi 3 mars 2021 réunion moko par visioconférence ya bureau ya commission ya Union africaine où ezalaki na participation ya président ya République française Emmanuel Macron essentiellement sur gestion ya pandémie ya COVID-19 na Afrique. Réunion oyo virtuelle et connaîtra qui intervention ya 4 personnes notamment oyo ya président ya commission ya Union africaine Moussa Faki Mahamat na oyo ya directeur ya Afrique CDC pe oyo ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi ba personnalité mususu pe ba participaki na ba échange oyo pe balandaki ba intervention nyonso ndenge elekaki. Au cours ya réunion yango directeur ya Afrique CDC Dr John Kengasong adressaki tableau épidémique ya continent africain. Ezalaki de manière générale continent azali ko bunda na ndenge na ye après deuxième vague ya COVID-19 oyo. Toutefois esengeli koyeba ke continent azali ko faire face na ba défi oyo ezali accès na vaccin pour na batu ebele. Kasi na qualité na ya champion ya COVID-19 président sud-africain Cyril Ramaphosa yepe atalisaki ba effort oyo Union africaine azali kozwa en matière ya prévention contre pandémie oyo ezali mondiale. Lisusu atalisaki bilan ya ba dose ya vaccin oyo déjà ekomi na quelques pays Afrique na cadre ya COVAX. Lisusu esengeli ko noter que ba pays africains ebele déjà babandaki ko vacciner population na bango contre COVID-19 oyo. Donc ya ko retenir ezali ke Union africaine na tête na yango président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazali ko bunda pona ko luka ndenge nini ya ko mettre fin na pandémie oyo ya COVID-19 oyo ezali ko déranger mokili mobimba. Kinshasa eleki partout. Ba prétendu détourneur ya mbongo ya gratuité de l'enseignement procès ezali ko banda lobi ko zala en direct bisope na Kanbe News toko diffuser yango po boyeba banani bazali ko yiba mbongo oyo ezosala ke bana na biso batanga malamu te. Reporter signé Nathan Siata. Inspection générale des finances IGF na mukuse annonce ki mokolo ya lobi mercredi 3 mars 2021 na communiqué mokoke ouverture ya procès ya ba présumé détournement de fonds publics qui destiné à l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST na mukuse ezali ko fongama mokolo ya vendredi au 5 mars 2021 na centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa CPRK ex prison ya Makala.
ba service ya communication ya IGF bazali ko préciser que procès oyo ekozala en direct na télévision nationale, c'est-à-dire na RTNC à partir ya 9h. Procès yango ezali ko se rapporter na ba dernière révélation ya rapport ya inspection générale ya IGF. Rapport yango ya 18 novembre 2020, inspection générale ya finance a révélé qui existence na kati ya ministère ya EPST ba faux arrêté antidaté ya ba recrutement ya ba agent pe ya ba création ya ba école fictive, lisusu explosion ya ba personnel non enseignant au détriment ya ba personnel enseignant oyo pourtant bazali ba principal destinataire ya gratuité ya enseignement, lisusu 62 milliards de francs congolais ezalaki détourné pe ba fausse facture ezalaki utilisé pour na ko détourner fonds oyo ezalaki mise à disposition ya EPST pour na paye ya ba enseignant ndenge inspecteur général Jules Alingete azali ko indiqué. Donc tokokanisa ke lobby miyibi nyonso oyo bayibaki mbongo ya l'État bakobima po tozali kolinga ke gouvernement oyo ezali kobima ezala na batu ya malamu oyo bazali na motema ya kosunga mboka oyo avancé. Tokosenga na bakonzi ya justice procès oyo tango ezali kobanda baye nyonso bakotangama na kati oyo bazali impliqué de près ou de loin na dossier oyo bakanga bango nyonso. Soki pe ministre azali na kati ya makambo oyo tokosenga na justice ekangela biso ye po ete ya gouvernement oyo ezali koya basala buzoba te na mbongo ya l'État ba comprendre que mbongo ezali ya mboka ezali mbongo na bango te oyo bakosombelaka ba 12e bureau mapangu kosombelaka bango ba jeep lokola bazosoma mikate na coin ba comprendre que mbongo ya mboka esengeli esala pona population a se retrouver. Donc gouvernement oyo ezali koya ya sama lukonde esengeli ba mona déjà musala ndenge ezali kosalema na justice po ba meka kimoyibi ya buzoba te lobby to continuer kolela Kinshasa eleki partout. Population oyo bazali premier bénéficiaire ya gratuité de l'enseignement bazanga imaloba te pour na koloba na tina ya procès ezali ko banda bango balobaka toujours makabo esalaka que bakonzi ba comprendre pe ba yeba avis na bango balobi boye pona likambo wana et que oyo nyonso bakokuta ya tana solo ya mbongo ndambo oyo tani makambo ya gratuité à servir d'exemple à kende na prison bazali na micro ya Beni Mambi na Miti Mafuta. Donc tu sais comprendre donc il y a une expérience na ezalaki ni de bana batanga te bana ba chemin boy so ba mineva bana o ba para ba futaka et kika be na poche à pantalon na e donc là où tu veux plutôt que non il y a maintenant beaucoup de quoi baba école moko infiltré baba école moko ebani te ka mandala la boya bambila école soi-disant l'école m'a de canasser à maille école. La raison pour laquelle l'État c'est la moussa nae. Donc ce que y a zaki na besoin visa ya Congo na ne oyo etika la sima. Donc Willy Bakongo là où il est c'est que justice ya Congo et la nae. Impression na ngai ezaka satisfaction mais to luka posa ngo ezala te bobandi pose bongo esuka na nzela IGF bato baolandela mwa bamakambo wana IGF wana bazala pe un peu transparent eza te bosali makambo bongo bacorrompre bino bokomi na katikati botiki dossier état de droit ezaka kaka te il faut kulandela bato moko boye tutu oyo aza impliqué na mambo ya mbongo wana ya enseignement il faut akepige peine na ye na prison makala et puis sukaka kaka na te sukaka te ka so bakangi yo oke makala non soki bakangi yo babotolo babien wana osombai na mbongo wana so sombai bajip bazwi bajip wana osombai mapango bazwi mapango wana bambongo bayiba o basali na bekola tenir ya séminaire na ye wana iso baposa bana so batanga so baposa bana so basala bien kake mbongo oyo bango bayiba na mboka omoni esi akabilisi ezaka ati lelo na kati ya mboka na biso toza na posa changement ya mentalité bango baza na posa eloko esimba te biso ya bapapa bana toza na misala malonga to tosala justice alandela bango nyonso IGF alandela bango makambo tout soki bakokangama na makala esala bango mpona mutu nyonso ezaka eza te
pour la bateau au coulou, la veste, la cravate, pour moi, ça appelle la macala, tout le monde appelle bango. Sans que vous n'avez pas la bataille à la Congo, vous n'avez pas la Congo, et ça, on est un abisso. Et ça, avantage un abisso. Mais pas rien. Dans la commence à l'Équateur, il y a Sony, parce que comme on a appelé ça comme on a eu Bakonga. Mais comment on a eu un film de matin, mais comment il y a Félix, et un film là-bas. Félix a la mini, Félix a cocanité. Nous avons eu le quoi la procès fait un lobby. Pour qu'on a mis tout ça de la bango. Là, on attend des yeux. Oui, Bakokangayo, l'état de droit est là. C'est qu'on amène la justice et la paix. Bonjour, nous sommes dans l'état. Sobo Moï, yo, Bakokanga. N'a pas encore le même niveau, ça là. Un jeune pro-caméré, Babimi Nanzela, pour réclamer libération pure et simple. Il y a leader na bango pe acquittement total pambate pour na bango Vital Caméré à sali et l'autre côté kasi bazali kokanga e pamba bolanda reportage ya Nathan Siata. Partisan, il y a parti politique Union pour la Nation Congolaise, INC, manifesta qui na balabala ya Goma mokolo ya lelo jeudi 4 mars 2021 pour réclamer libération ya Vital Caméré, ancien directeur ya cabinet ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis tongo ya lelo, manifestation publique où il bloqué qui circulation na plusieurs coins ya ville ya Goma. Ezalaki ndenge moko na route nationale numéro 2 oyo ekité ville ya Bukavu po na Shabunda oyo ezali koleka par Walungu pe Mwanga. Plusieurs jeunes na ba drapeau pe ba effigie ya Vital Caméré bakangaki banzela bazali kotumba bapine po na ko manifester kanda na bango. Po na ba manifestant oyo autorité morale ya INC azali victime ya procès politique pe complot. Likolo ya bakaliko na bango bakomaki boye FCC et UDPS. Vital Caméré n'est pas votre cobaye. Libérez-les, sinon nous allons nous prendre en charge. Bandeko oyo bazali ko soutenir ki bako multiplier ba genre ya ba action oyo jusqu'à ce que bako zwa libération ya Vital Caméré. Désormais bazali na besoin ya mot d'ordre ya parti politique moko te pona koleka na action. Na ville ya Goma ba vivre atmosphère oyo na tongo ya lelo trafic ezalaki perturbé po ete bakangaki banzela nyonso pour la même cause oyo ya libération ya Vital Caméré. La police a ko intervenir pour aller au bêta bagaz lacrymogène pour na disperser manifestation oyo babande ko résister. Selon ba marcheurs ba manifestation oyo ezali organisé à l'occasion il y a 62e anniversaire il y a Vital Caméré. Ezali pour na bango une façon ya ko interpeller opinion nationale et international pour la innocence ya leader na bango. Président ya UNC azalaki condamné na premier degré na 20 ans ya ba travaux forcés pour na détournement ya ba fonds oyo ezalaki alloué pour na ba travaux ya programme d'urgence ya 100 jours ya président de la République. Kasi sengeli koyeba ke le 15 février 2021 oyo audience en appel na ye et fongwamaki kasi et yaki kozela moke suite ya acte moko oyo ezalaki rendu na cour de cassation pe au vu ya arrêt yango cour d'appel ya Kinshasa Gombe a ordonné sur séance et examen jusqu'à ce que cour de cassation a décidé renvoi ya cause oyo devant cour mususu to bakosonga kaka na même cour. En attendant, leader ya UNC azali ko pige nanu na prison ya Makala. Dossier à suivre. Beltexco a Tchelibino, bisika ndenge na ndenge pona kosomba ba produit na ye bolanda na élément oyo. Bisika kosomba ezali partout. Tozana wenza matete. Oye pa distributeur na biso babengi papa Zixé Ramat. Oye na wenza rond-point ngaba. Tozali na maman babengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Et pas ya magasin na somo Betosco ezali. Oye siko na wenza ipen okuta mama Konde azana ali distributeur à Betosco. Oye siko na wenza Delfo. Magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage. Kuna magasin na biso ya Betosco ezali. Oye na wenza ya bandana babenga wenza mula. Okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana. Ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela. Oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté. Ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Gandunda. En tout cas, Betesco, vraiment mon Moko na terrain, Kinshasa et l'équipe partout.
lelo ezali journée ya lutte contre l'obésité, c'est-à-dire bataburo na bamaburo lelo ezali journée na bino bodoze kolia mukie mokolo ya lelo kasi boye bandeni ya osala pe régime pour vous maintenir santé na bino kitoko. Élément de réponse à reportage à Naomi Pila. Le 4 mars, il y a chaque année, Mokili Mobimba célèbre la journée mondiale de l'obésité. Journée créée en 2010 na bandeko ya Nations Unies. L'objectif ya lutter pour sensibiliser contre l'obésité. L'obésité est définie le col excès important ya poids. Nanzila ya augmentation ya masse de graisse ya individu. Selon OMS, obésité est une maladie où ils ont gagné de plus en plus de terrain partout dans le monde. Pe ezo boma 3,4 personnes ya obèse na mbula. Tokoki koyeba ke moto azali obèse kaka soki to calculer masse corporelle na ye divisé na poids exprimé en kilogrammes pe na taille na ye au carré exprimé na mètre carré. Il faut surtout tenir compte na sexe et âge ya moto. Yambo ya ko qualifier lokola obèse po ezali na bato bazali déjà na ba jeune ya grasse pe prédestiné à kozala monene. Kasi ata batu yango esengeli ba éviter ba matière gras pe laitier ba surveiller à tout moment kilo na bango pour ba éviter obésité. Obésité est concernée actuellement 2 milliards de personnes il y a plus de 20 ans dans le monde. Pe 4 milliards de personnes bazali kokufa na maladie yango. Selon déclaration ya OMS, obésité ezali moko ya ba pandémie o esengeli to telemela mingi na discipline personnelle. Sala mwa sport peut éviter kolia sans calcul, donc discipline alimentaire. Na bamboka o ezali développé ba loi ezali déjà kokota na sens ya lutter contre fléau ya obésité. Ndaki sa création ya taxe spéciale sur ba produits o eza jugé lokola néfaste na sens ya santé ya mutu. Lisusu explication sur produits alimentaires nyonso o ezotekama na marché pour na ko permettre mutu nyonso abate la santé na ye pe azwa poids mingi te. Kasi lokola a na mboka na biso nanu ba loi ya bongo ekomi te, ndeko yo moko mibatela éviter ba produits gras, alcool, beurre, ba mayonnaise, donc c'est discipliné pardon. Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne de télévision oyo ezali kolakisa bino ba information continue na lingala ba émission na biso nyonso ezalaka na lingala bolanda ndenge to présenter bino ba émission oyo eza déjà en ligne sur YouTube na KNB News, chaîne YouTube KNB News soki bokoti bokokuta ba émission oyo kindoki politique maboke pe bonzambe ndenge nini masolo ezali kobeta maki kuna kitoko soki orate etali yo babetela yo lisolo te kende mbango na chaîne YouTube KNB News s'abonner pe olanda bilenge ngeli. Union sacrée pe esalela mangomba nyonso ezaka na mukanda te oza corriger yango. C'est quoi union sacrée nini eza corriger yango likanisi mokonzi union sacrée eza nini nde eloko toza kozela. Soki koyoka koloba ozomona avenir penza mwa mobulu mpona union sacrée. Nazali komona avenir nango mobulu mpo bato nyonso bazali koya kuna bazali koya mpona ntina na baintérêt na bango. Moto azali koya kuna mpona bolamu ya peuple azali penza te. Moto na moto alingi abatela ebonga na ye bisika ya azali. Pe koluka ebonga mosusu nde eloko eza komema bato na union sacrée. Oyo baza koya kuna baza koloba ke bakoki kotika gestion na bato moko te fo bango nyonso to bakota. Po ezali te kelelo nazalaki na kati ya nazalaki na kati ya potopoto mbala moko so na koti union sacrée na sokwami. Bayamboli. Yango nde tozako toyebi te so bayamboli mende yango tozokende komona. Ata osalaki mabe olobi bo na je m'excuse na ye na union sacrée na lingi na sala bo eloko nini olingo sala ya sika oyo tikala ko sala te oyo ozako mema pembeni ya mokonzi azali ko kama mboka oyo lingi ko sala oyo sala kate pona intérêt ya mboka. Tolingi partout changement dans la police partout pour mon mboka Fachi tolobi état de droit il faut toujours réformer na philosophie ya mon mboka Fachi béton o balobi na na loba Fachi force Fachi force futur ya lobby lettre F
bakongole balobi lettre wana eza lettre moko fidèle bakongole balobi baza fidèle mpona lettre wana to porter un plus lelo tozolobela bandeko na biso à la police bobongisa musala nde tolobaki réforme partout bobongisa musala tolei tomona lisu te ke libanais moko atambola na section mobimba ya la police mais kuna na lutendele nde baolela bakuluna bazosakage bazoboma tolingi te patrouille sukaka na bandal na Gombe couvre-feu ezala mpe kuna eza bosenga mona mboka couvre-feu ezala partout na ville capitale. ezalaki moment vraiment on andimaka te ke non Nzambe pa azalaka andimaka te ke non Nzambe pe azalaka vraiment na vie parce que kindoki bandaki koamene ngai kokota na ndenge nini ya kobwakelaka bato oyo babenga lelo mbasi kuna tozobenga yango kasonda ya bachoko di bokota inane na zamba mpo ozala vraiment indiseka mpona likambo wana bazotangisa bino nde nini okobwaka nde nini okolongola eza na bakasonda ya moto bakasonda vraiment c'est-à-dire ya baminutes soki ezio vraiment ozala te Pasteur Rémi obwakela bato na avimbi mpe akei. Je me souviens so Nzamba kandi ngai okeli ngama okoma mosali na ye na ngolo wana vraiment nde namona mpe nkembo na ye parce que je me souviens deux personnes bakenda. Mwasi soki leki ya mobali na yo abengani yo na ndako kokende to kozela tata na bana ezali préoccupation oyo tozaki na mokolo ya lelo yango bolanda reporter signé Beni Mambi na Pegi Ilunga. Lelo batu mingi bazalaka lisusu na respect ya libala te alors que libala ezalaka sacré. Ukomona leki ya mobali akoma kozwa autorité na kati ya libala ya yaya na ye. Kogangelaka mwasi ya yaya na ye pe lisusu en cas de problème entre yaya na mwasi na ye ako se permettre même ya kobenga na mwasi ya yaya na ye na ndako. Na yango mutuna etuna ni boyi. Est-ce que mwasi soki leki ya mobali na yo abengani yo na ndako okokende to te? Akobenga na ngate atoza na problème ngana mobali nga. Ngana mobali nga atoza na problème. Biso mo to ebindenge to silisa ngo biso mibale. Bango bakoko ya pona bango pesa biso conseil. Banso ko ba mama o sali boye eza mabe ko sala alisunde ngwana te kaso aya pona bimisa biloko na kati ya ndako ya ndeko na bengana nga ekoki kosala mata mokolo moko te pona eza mabe ye mutabalaki nga te mutabalaki nga ya na ye akoki kobengana ngai te naoboya na okende te lo mobali na ngai moko abengana nga wande na zwi na kei soki leki mobali na ngai kobengana nga nakokende te nakovandaka nga ti mobali na nga kobengana nga bato basalaka ndengana oyo bazwaka babonganaka basa bandeko na bango na libala batika mpona lere balinganaki bango moko balinganaki ezalaki te bango balingelaki ndeko na bango mwasi batika mpenza eza mabe bango bakobongisa aza na droite ata mokie te meno eza mwasi nanga même si naza na problème na ye jamais leki na ngai akoki kobenga na ye na ndako jamais ere nabalaki ye leki na ngai te moto abalaki aza na droit te ya bengana non eza na problème oyo ezaki ye akoya akoconseille non ve kote osali mabe soit mwasi ayaya ekote oboye te bosa boye bobongisa ye aza mpo atya mpe eno eza otya desordre leka mobali aza na droit te ya kobengana ngai lobaki mobali ye moko nde abengana ngai te na oboya yango lobaki ye mobali ye moko apesa autorisation ke abengani ngai na ndako wana nde na kondima ke na kokende ke leka mobali aza na droit moko te ya kobengana ngai na oboya yango bon kotie na opesa bango ye aza mwasi neti ngai jamais akokoya kotya tube na libala na ngai parce que ye mpe okende na libala po ayeba pe oyo azosala baninga ye pe koki kozongele parce que aza mwasi lokola ngai ekosala majara
oyo azaleleka mobali nanga moi ke soki ezalaki mobali na yango so toka asaleleka yango songolo yini moto akoki kobenganga na ndako mais aza na droit to abenganga na ndako conseil nange eza boye bapetit frère oyo babengana basi bandonga batika makambo na mpo eza mabe jamais songa nasaleleka mobali nanga moto aza na droit akoya kobengana soit problème yango eza ndenge nini yini moto aza na droit oya kobengana mais ye nde akoki kosalela jamais toka soki basalaka ndenge wana batika bacouple boyeba ke baproblème ya libala na bino eza na ntina te bobetelaka yango bamembre ya famille mpo libala ezalaka ya 2 personnes soki 3e personne akoti na kati ekotaka potopoto na bino bandeko boyeba ke mabe oyo ozosala mwasi ya yaya na yo lelo soki basali oyo yango okosipela te pe famille botika kokota makambo ya bacouple mpo baza deja mikolo bakoki kobongisa makambo na bango moko sans participation na bino. Kinshasa eleki partout. Libala nyonso ezali libala ato libala ya deuxième bureau ezali mabe mais balobi ezali na ba conséquences biso to réfléchir sur yango reportage signé Beni Mambi Miti Mafuta. Na kala na tango ya bakoko na biso libala ya deuxième bureau ezalaka kaka mingi epai ya bamikolo mais kasi lelo na tango na biso tokoma komona ata ba jeune fille pe bakoma na bango kondima kozala deuxième bureau ya tonton moko boye oyo aza deja na mwasi na ye na bana bamisusu pe bakoma kofutela bango bandaku toyebaka te soki kotula kaka to kozanga to pe lisusu vie apresse nde ekoma kosala bongo na yango micro ya magazine bino KND etambolaki pona koyeba soki phénomène deuxième bureau eza mabeto malamu pona nga selonga namona yango mabe par rapport à nini wana selonga yi eza la charge au bâti likolo la charge il y a des fois monsieur etinda mutaza na deuxième bureau c'est par rapport à on nano azo vivre na yi mais pona ngai na supporta kake na vivre na o wana mena l'accès manière ya ko changer et puis les deux eza mabe ozana mutu moko okebakisa deuxième soko zwaka 1000 francs 1000 francs na okaboli na 2 personnes siko yo moko kolo mutu oluka mbongo wana omona ngote kozana ba désavantage donc pour nga ça veut dire que deuxième bureau eza mabe parce que eza libala moko oyo même na Bible to na ba famille za ka considérer te donc eza libala mo l'état ebioté libala moko bozo sala ngo ya kubata ma ubia yo mwasi na mobile bo se décider bo okendo ke déranger foyer ya mninga ou bebisa foyer ya mninga pour nangeza mabe bon conseil na kopesa bande ko basi lokolanga kondima engagement te même si au bandai ko bimala mobile parce que des fois ils a cause bimala mobile wana ebité ki aza marié abata maki abombito longola ki alliance tango eba ki aza marié faut ko tika au patiento zelita na yo nzamba opambola parce que libala esama pona biso nyonso moi comme itambola mabende e komelo makamsusu mais libala moi nyonso na fifo abala donc conseil pona ngai faut kotika oya okenzela wana atika akanga motema luka elongi nzambe nzamba kopambola obalisa eloko abalisa ki batu nyonso na tel komona na Bible te ke nzamba kelaki mobali ya pese basi mbale te conséquence exactement tant mobali azokufa azo reconnaître kaka première femme deuxième bazo reconnaître te bana tant ba komi éparpillé ozomona la biloko yango ba conséquence ezomema siko mutu biso basi pe photo zwa mayele ke eloko to sala eza malamu te non pesa bango conseil ke tango ya nzambe leka te il faut kozela ngonga na yo ebeta po ozwa o ezali ya yo kozwa lipamboli ya citron te zela lipamboli o ya malamu o ko ute pa nzambe po ato bali deuxième bureau yeba ba problème ekozala kana kacha couple wana kimia ekozala te eza vraiment mabe parce que même sur total na Bible lobby l'homme quittera son père s'attachera à sa femme et non à ses femmes donc nzambe autorisant moi si mon comme balipé mon corps dans libala neza malamu te ba conséquence ezali parce que moi si on a normalement loi et biété aza donc femme illégitime aza ta na protection mon côté oh lelo eze garantir yé au cas où lelo mobala cause à la té moi si on a la protéger te parce que ba bien mobali et que zonga toujours na kata moi si na liboso donc aza ta na droit mon côté pour ngai na peut savoir un conseil que ezali vie eza na vie autozo tambola il faut tambola avec beaucoup de patience il faut que ozana kimia ozela ngonga ne ko kanza mba pambola yo
ozwa mobali na yo bosala foyer bobota bana bino wana eza assurance mais libala deuxième bureau eza ta assurance mon côté lelo mobali akoko kufa donc ozata na protection mon côté ou exe protéger que na kata libala na ke ba droit au moins c'est liboso zo assumer ou assumer oza angoti yango donc conseil na pesa bango ke ba fibo zala na kimia mbongo eza na sukate luka ozwa oya yo atana pasi mais osa protégé devant Dieu et devant la loi aussi. Phénomène deuxième bureau eza mabe na miso ya nzambe pe na miso ya bato pe loi ya mboka na biso et reconnaîtra kaka mwasi babala officiellement. Donc à cas de problème to loi ya mobali deuxième bureau ako bénéficier ata na eloko moko te. Ba fille bosala keba makasi po ki deuxième bureau eza esengo ya mukusi. Luka mobali na yo moko oyo bokouta na ye na pasi po botonga avenir ensemble. Vie à ki deuxième bureau eza na tina te. Kinshasa eneki partout. Na compte yali na foot sengeli boyeba que FC Renaissance a récupéré Masolo pambate mokolo ya lobi a gagné ki bongo Dauphin Noir na 3-2 bolanda ba détail signé Nathan Siata. Subi la charge de Football Club Renaissance du Congo a réussi quand même qu'on s'est relancé na championnat après victoire na ye oyo à Salaki mokolo ya lobi face na ba Dauphin Noir na Goma na score ya 3-2 et Salaki mokolo ya lobi mercredi 3 mars 2021 à stade de Martyr. Ba Orange ya Kinshasa ba s'imposer grâce na doublé ya Beyuku na 23e minute pe 45e minute. Pe bimoko ya Kikoma Mujinga na 25e minute alors que Babi ya Dauphin Noir ezalaki marqué na Mambuma na 36e minute pe Bokingo na 60e minute. Succès oyo eko permettre na Renaissance à souffler mouké après dernière défaite na ye ya 3-1 face na Simba Sport ya Kolwezi weekend oyo uti koleka. Donc pona siko tokolobake club ya Kinshasa azali classé na 6e position ya classement avec 25 points pour na 18 matchs déjà livrés. Kasi pour na Dauphin Noir bango batikali na 14e position. Équipe chère na Pascal Mukuna akoyamba le 17 mars o ezali koya formation ya Blessing ya Loalaba pour na compte ya 19e journée. Bonne chance na ba renaissancier nyonso. Kinshasa équipe partout. N'aura pas à égaliser. Bozali partout à travers le monde qu'on continue qu'on peut savoir feedback ya kitoko ndenge KNB ezali ko continuer toza wana pona ko servir bino à jamais na caméra o ezalaki Hervé Zaka double poumon na mupanzi ezalaki miti mafuta mwana ya papa et puis na régie kuna na veter ezalaki bongo Timothée Kayembende aza ko sala ba biloko yo eza ko pesa batu devoir à domicile bazo kokate bazo me la pema pour musala yango bisonde to sala yango. Merci na Nathan Siata oyo azalaki bongo na réalisation pe supervision et édition mobimba. Merci pe na assistance ya Saint-Sylvestre Chimanga Mukendi oyo pe aina masolo na cadre kaka ya impact na idéologie mais pour ça nga ezaka moko tokuta lisusu lobby. Magazine, Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no